Vous avez la première zone de défense. La FARDC. Bon. Comment on a eu boy? Tu bendio na kimia. On a congolais. On s'est retrouvé dans l'armée congolaise nini. Bon, on s'est retrouvé dans l'armée congolaise. Tant on a kolaka na 2014 na zalaka na 16 ans. Na koti musala soda. Akoti ngaka ndenge wana ngape na yebaka te. Pona kota kutu na pesa na mbongo 5000 francs. Pona banda kolinga musala soda mingi. Mais na yebaka nzela yango te. Na yebaka te ke komela nga na niveau. Sikoyo tangu na kota wana 2014 tomata toye na Kinshasa. Comme na Kinshasa tokei Maluku. Maluku to sali défilé. To silisi défilé toye awa na nini na tribune en face na tribune wana. Wana chef de l'état congolais Zaki nani? Ezaki Kabila fils. Ezaki Kabila fils, chef d'état-major Zaki Dede Eto. Chef d'état-major Zaki Dede Eto en 2014. Deoye ou comme Souda. Nakenda kitona na sali formation. Kenda kitona sali formation bambangu banini. Acha mungu. Balubia. Ya bongo. Luchikaya za kimia. Umelaka nini? Nyoso. Yo. Uninga so munga kanginu nga boy sika na pusa na beta yo munga no tuwe panza. Fuboye ba nga bia. Yango yo kata. Yango yo to bateke no ba bomi yo basali mabe. To ba bantu. Allez, Melandam. Isa. Asenga melaka na nyonso. Boni to sola. Silisa. Question de zali boy. Biso to zali ba congolais. To za ba bantu. To za li kamona mutu te. Boni. Ozali tuti, ozali utu. Nazali tuti selon idéologie. Tuti moko oya bimina famille ya Kagame. Ça je vois tout le monde awa, ozo ba tout ba ça awa.